bomonela ye ndeni bawarrior fali aza motema mabe bokoya okoyoka bawarrior fali azalaka motema mabe fali aza motema mabe to bandalanu kobandela ya fali abandaka soki na baokese nini aye kosuka na quartier latin po fali akoma fali parce que Kofi apesaka bango quand même visibilité il faut toloba quand même vérité et puis il a été favorisé par rapport aux autres fali. Mais Fali, il y a pas si visibilité na nani depuis Fali aza Fali. On ne parle pas de l'orchestre de Fali, on ne connaît pas les gens qui chantent avec Fali. On ne connaît pas les gens qui chantent avec Fali. Mais bon ça kaka Fali. Mais moutouni ni wako évoluer yemoko. Fali yemoko asala la composition ya miziki, Fali yemoko yemba ka miziki, Fali yemoko beta ka drume, Fali yemoko beta ka guitare, Fali yemoko beta ka sente, yemoko asala ka makamnyoso. Mais Fali po azala Fali bandeko na ngai. Fali eza na muto asala ka ye Kofi Olomide. Kofi Olomide abimisaka bango a efrakata. Efrakata wala izo leka nga na bina efrakata te nazaka na basusi mama na nga utai kokufa ane wana efrakata. Nazaki na basusi na mona batu bache bazo beta ba dance nga nazaka ka choqué nazo tala bango efrakata ye. Ndenga kanga kanje mbokaka na yazitera liela lalite anana nana ndenze mokana yebaka na efrakata ba danse on ezai ko intéresser ngate so ina yoka ka musique on azomona nete zo tubrenga mutu mais Fali wana bazai ko bimisa bango pa Kofi atandi penza bidenge mobali biso yo soto yebi kenge o ngana zai ko linga soleil na zai ko linga pe Lola et tout ça hein papa Tommy tu veux vraiment participer à mon truc hein ozomona ba Fali baza wana kutu Fali azaki inexistant parce qu'il n'était pas comme Fali d'aujourd'hui. Mais si qu'on Fali, pourquoi Fali a zoko karobimisa ba muninga te? Depuis des années Fali il est Fali. Fali to yebite musicien na ya zalaka nani? Era salaka ba clip akendaka kolokota ba fi mususu, ba yekobina et tout ça Fali. Oh, je salue la présence de Papa Bedi Bernard Nzata. Je salue ta présence papa. Je vous salue vous tous. Buno bozala ki wana na mona ki était bon. Et ça la zouate. Ba musicien a Fali kombo na bango banani ngana kendaka na concert a Fali banoko na nga ba meminga mbala liboso kutuna kota ba concert ba congolais na kena na concert a Fali ya suka wa salaki awa na palais awa de sport ya Bruxelles na lala pongi ba musicien mabe o Fali penza zo linga kaka ya zalaka kitoko o ba nyonso wana mela bango ozomona batu moko bazaka même perdu les gens qui n'ont en tout cas non sens. Pas bien habillé, pas trop significatif, et tout ça. Et puis un petit arrogant qui est venu trop en retard. Et moi j'ai dormi dans les concerts. Vous êtes au vanda qui na VIP, na lala penza na lata maneti na beta grande pongi makambone etalingate. Wapi ba musicien a Fali? Comment la bango banani? Wapi groupe a Fali biso toyebi ba groupe nyonso ezalaka zaiko langa groupe toyebi ba malache toyebi ba damo toyebi ba nyoka longo toyebi bango nyonso o basalaka zaiko toyebi quartier latin batu bazoko ende bazoko changer batu bazako ya bazako zonga Kofi aelakisaka batu na ye o bayembaka toyebi vocal eza Cindy Leker toyebi vocal na yebi ba musicien siko te ya Kofi na yebi bango te mais toyebi bango ke oui quartier latin toyeba ki ba papa wemba oyo basala ki papa wemba zalaki na viva la musica aye ko sala nouvelle écrita aye ko sala soki nini wana toyeba ki ba musicien nyonso wana na pauvre oyo akufa oyo que j'aimais beaucoup et tout ça il était un peu réglo comment il s'appelait akufa boye moko boye papa wemba boye si akufi hein oh siko boye bisanga wapi ba groupe ya Fali kombo nango nini miziki ya Fali ezaka ka Fali ipupa marque déposé na ye moko toyebi ata ba Beyoncé oyo babimisaka batu Beyoncé azwaka batu azwa ba mapasa moko babina azwaka batu wapi batu ya Fali abimaka kaka ye moko ezolakisa ki mutema mabeti Fali ipupa aza mutema mabe ba warrior boko silika na bino nga na yebisi bino Fali ipupa aza mutema mabe po alingi kaka ye moko abima kaka ye moko bayeba ayeba na kaka ye moko Fali ipupa aza mutute. Je salue la présence de Mama Nana Wawina. Je salue ta présence. Fali ipupa aza mutute.
Bino boyanga kobeta mako égocentrique, égoïste kutu muke. Na égocentrisme kutu eleki kutu atate ekokite ka mutu moko boye kaka kangwa moko. N'est-ce pas? Après koko sabino nakoya kopesa bino, nakoya kopesa manini na boye, nga batu balingi nga tebe. Comment veux-tu que batu balinga yo? Bato bazolinga yo baza bato baza na cerveau te boy xizenga. Bato bazolinga fali pour pesa bato ba réfléchir te. Il faut quand même réfléchir, il y a des gens qui sont derrière. Toyebi atala ba papier o ba komaka ba musique okokuda arrangeur fulani, compositeur fulani, ezalaka musicien ya munene ata ba Madonna, ata ba Beyoncé wana bazana batu na bango oyo basala ke bango bazala. Na ba fiche boye il faut clarté ezala. Clarté à makambo ezala ke oui, makambo oyo mutu kinga ya komaki kombo na nzembo na ye, asomba kinze compositeur aza songolo, mutu oyo achaki vocal aza songolo, mutu abeta ki instrument songolo, azali ba komakango. Fali aza mutu mabe, fali aza bien te. Bonjour papa Hussein. Fali aza mutu te. Fali kaka ye moko. Toyebi komba orchestre fali te. Toyebi groupe na ye te. Bato bayemba kana fali toyebi bango te. Fali azaka ka fali ye moko. Fali na bachilombo bazaka batu ndenge moko. Kutu chilombo mebata baninga na bashekulaire babebisa mboka. Fali kutu mwasi pe abota na ye bana. Bana na ye kutu alansaka bango lisusu te bakeina wana soki na banani. Fali abwakisa bango. Likolo kaka soi-disant ya mwasi na ye wana. Fali. Fali na bachilo bo bazana même ba comportement mais siko ya fali eza nde sikoyo aza sournois. Papa okomi makambo nini nga azo comprendre te liki okomi nini nazo comprendre makambo okomi te. Fali alingi kopwa fumuka batu te. Fali soki yo okufia o miziki na yo okei. Na yo moko okei parce que oza mutu mabe. Olingi mutu te to yeba te batu nini o ba accompagnaka yo to yebi bango te. Pourquoi yo soki oza mutu penze oza na nini na chance na yo soki ora. Mutu moko te akoya ko éclair yo. Boboma bolingaki boboma konfio lo mide awa. Bino. Bokenda kosala eloko bakenda kosala biloko na bango na ba bureau pe la kuna basala soki ba biloko nini soki groupe moko basala. Est-ce que Vanda est-ce que Kofi akufa? Elongola nini na kati ya Kofi? Kofi asali kombo na ye malgré na buzoba na ye ebele. Mais est-ce que Simba? Est-ce que nde elongola ka eloko nini na quartier latin? Aluka ka batu ne mususu abandeli kaka zero batu baye kaka koyemba. Mais siko yo pourquoi la kisabiso batu te? Papa likiliki comment bien pour la comprendre pour makambo kominga na comprendre ngote. Hein? Bino ba warrior boyaka kaka wo ba warrior wo ba golafor soki banani soki ba gaulois o soki banani mais bota la batu na bino boyaka ko consoler awa baza batu moko baza ba na non évolution baza bato balingi ko pesa baninga pe moi et ba mona ba pesa baninga passage te ba mona na te ba yeba te. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Bozaka kabiso ba warrior o fali de humble na sens nini abimisi mutu nini na ki humble na ye. Bino bozala bino ba fana kwiti. Congolais musala na yo ezaki fana kwiti. Boye baka kosala jugement te. Comment boko tolérer kaka mutu moko a foi mumuka? Ba fali nyoso bazalaki na azalaka te na académie. Attends. Azalaka na académie basalaka. Elongola nini na Koffi Olomide? Bino bafana kwiti boyaka kaka koloba Maman Chantal, je te salue. Je salue la présence de Maman Chantal. To chargea ba salutation a. Hein? Bino bafana kwiti boyaka kaka kosala ki fana kwiti. Moi je ne peux pas cautionner avoir des frères comme vous. Ezala bino ba warrior, et voilà bino ba gaulois. Moi je ne peux pas cautionner avoir des frères comme vous parce que vous êtes des personnes injustes. Vous devez être des personnes justes. Boti kande ki buzoba. Parce que tout normal, moutou quoi avancer de mon côté. Je salue la présence de Papa Kabite de Congo. Mvolozi. Je salue ta présence. Hein? Comment vous causez la makambo bouzo babou? Comment vous cautionnez la bêtise? Hein? Comment vous cautionnez des bêtises? Comment vous cautionnez des bêtises? De voir seulement une seule personne qui s'éclore, une seule personne qui gagne, une seule personne qui construit, une seule personne que ses enfants envoient, une seule personne. Mais il y a des musiciens. Ils ont aussi le droit de se faire connaître. Lui, il a été connu comment, ce Fali-là? Ce Fali-là a été connu parce qu'il était chez Kofi. Et ils se sont rebellés, les anges déchus. Fali wana. Fali aza ange déchu.
C'est un ange Jésus qui a fui chez son Dieu, Kofi Olomide. Et Kofi Olomide lui avait donné plus de visibilité, plus d'espace. Parce qu'il voulait, le garder. Mais Fali, il s'est rebellé là-bas. C'est un ange déchu. Comme tous les autres, Bourreau et toutes ces personnes qui se sont rebellées en allant faire leur académie. Mais pourquoi est-ce que Fali ne veut pas donner les gens? Parce que c'est un ange déchu. Et c'est pour ça, vous le voyez, oh, il est humble. Fali, il est humble dans quel sens? Un petit orgueilleux qui n'en vaut pas la peine, c'est Fali. Qui s'habille, on ne lui paye pas la publicité, il va faire ce genre de choses. Tu vois, déjà toi, avec ton pseudo là, je ne vais plus parler en lingala, je vais parler en français parce que ta tête ne fonctionne pas correctement. Monsieur Oyosoki, comment tu t'appelles toi? Dieu est plus fort. Monsieur, Dieu est plus fort. Je ne sais pas ton Dieu s'il est plus fort, c'est celui qui te donne ce genre d'imagination. Si tu penses que au Congo, là-bas, il y a que Fali qui chante. Au Congo, il y a plusieurs personnes qui chantent mieux que Fali. Fali, il a juste peur parce que ma cocotte, c'est maï. Oui, choupette. Regarde tes chaussettes de Hiro là-bas. Je ne sais pas c'est où. Bien. Tu mets aussi les... Attends. C'est à tuer, 2 heures. Je suis fouquée pour moi. On a encore quelques minutes. Fais ça. Tu es chatouilleuse. Hein? Il y a plusieurs personnes qui chantent mieux que Fali. C'est pour ça que Fali, il a la frousse, il a la peur. S'il fait sortir quelqu'un qui chante contre lui, plus que lui, bah, on met la Fali. Fali, il a commencé comment? Est-ce que Fali, il était comme Fali d'aujourd'hui? Fali, c'était juste Kakamuchopi. Ah oui, Fali, Azaki, il était Kamuchopi, Kangiba Suki, Kalati Badjini, Moko, taille, Ezo, Yeba, la tête, Kaza, taille, XS. 3 fois XS. Fali, comme il est devenu là-bas, parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait donné sa valeur à valoriser. Ouais, à valoriser Fali. Azalaka Muchopi. Azalaki na batentiri yangote. Fali le wa akomi mutu parce que Kofi a tchaye liboso. Fali ba pesa ya yemba ya sala a yemba koko. N'est-ce pas? Et pesa ya Basel, ti a Kenda. Moi je n'ai pas dit que Fali faut qu'il reste chez Kofi, non. Mais yepe, il faut abimisa baninga. Fali aza vraiment aza égoïste, égocentrique. Fali poupa. Et puis vous, les gens de Fali, là, ceux qui sont warrior, bengi bino, boza pe mayelete. Parce que vous encouragez la bêtise. Fali, s'il est seul, il ne saura pas chanter. Fali, s'il est seul, il ne saura pas chanter ni arranger quoi que ce soit. Donc, il a besoin de tierces personnes. C'est ça qui tue les Africains. Les Africains, ils sont orgueilleux. Bota la Manu Dibango. Manu Dibango, il est parti. Pendant les Covid. Il n'a pas eu les dignes cérémonies de cette ampleur en tant que Manu Dibango. Parce qu'il était seul, bon. Il était là en train de faire saxophone, seul, c'est logique. Mais il fallait qu'il y ait un choral. Choral, il y a bateau, saxophone, voilà. Mais c'est des gens qui travaillent tout seuls. Tout seuls. Et quand ils meurent avec leur nom là-bas, au diable. Et tout ça. Et ça doit apprendre aux Africains. Vous, les petits fanatiques des Farakuiti, vous devez leur dire, vous devez dire la vérité pour que ces gens-là ne puissent pas disparaître, que leur nom ne disparaisse pas. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas l'organisation. Emena, il a fait sortir déjà, mais Abimisa Bazoba, je n'ai pas compris. Ah non. Tout ça, là, problème. Hein. Emena, c'était quelqu'un d'intellectuel. Mais quand tu regardes les gens qui représentent Emena aujourd'hui, les gens mal éduqués, les gens qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas l'instruction, ils n'ont pas su qu'aucun de la Victoria et ils sont quelque part. Éducation, instruction. On ne demande pas ces gens de personnes. Parce qu'Emena, il a donné la visibilité, mais aux gens stupides. Je ne sais pas parce qu'il était démuni, parce qu'il était malade, ou je ne sais pas parce que comment il les a sélectionnés, ces gens-là. Lelo Oyo, orchestre et Koufa. Tomoni kaka, madame Emenea, ake kobala na ye parce que mobali na ye. Atika la kopesa visibilité te, azu mobali na ye jour à mariage na ye, bimisi biso mamabele nyonso libanda, Florence. Madame Emenea, quand même, toi aussi, tu es un cas, c'est pour ça ton mari a zaï kolakisa biso yote, hein. Ozana bagou moko bizarre. À un certain âge, Florence, ezaka kapitozolo ba makambo ba musicien sikoyo.
Tozolo baka baka musicien. Comme tu fuis la femme du musicien, il faut toye bisayo. Florence, il faut regarder ton âge. Obima bis Congo, tobo ina bisote. Tu as un beau corps. Mais, modèle olatara, eza bien te. Eza biloko ba âge, ya ba femme mûre te. Eza ba biloko ya ba bizengi. Ba biloko ba trottoir. Même quand tu es parti te marier, tu t'es marié comme une femme de trottoir. Avec un maquillage débile, un maquillage de bizarre. Tu étais la moche mariée. Moi, je te dis, tu étais mariée pour donner un père à tes enfants. Bravo, mais ton accoutrement était bizarre. Ton accoutrement n'était pas pour une femme mature, une femme mûre. Tu étais mal habillé, tous tes seins étaient dehors. Et en plus, tu as une grosse poitrine. Bozara la conseiller, t'es à tes besoins que de ressombres à bilamba. Bozara la conseiller, t'es. Maman Florence. Oh, bah, tu m'as dit, on peut ça, on a jalousie, t'es, on a jalousie, t'es, on a yo, on a décrypté. Pour qu'on ait pas dissocier ma cambouté. Ozala qui marié à moche, maquillage, ozala qui quitte côté. Oui, oui, des maquillages trop remplis pour ton visage. On ne peut pas remplir comme ça parce que tu as un visage de mouké. Ozala visage mouké, ma paupière na mouké, ma kamdio so mouké, ma keko mamika, tala maquillage. Tala tolo. Tala ma belle bimi penza boy, il fallait qu'on compte sango boye, ba nyata ngo kuna na kati. Ma belle ya maman Florence. Il fallait qu'on compte sango na kati ya ilamba parce que c'était vulgaire, une mariée de vulgarité comme pas possible. Moi je me pose la question de fois, même quand tu t'habilles tout le jour là, ce n'est pas une femme mûre qui s'habille comme ça. Non, non, non. Une femme mûre ne s'habille pas comme ça. Tu peux dévoiler sans dévoiler. Tu dois avoir les notions. Mais au Kenda kobala ma belle nyoso libanda. D'ailleurs ko kopala bi papa yo azai ko bomba yo na raison. Po za mutu ya kiburu yeke. Florence Badou olataka mabe. Bato ba conseiller ki yo ezala na maquillage. Soki mwasi alingi abala. Asala ka essayage ya ma maquillage. Okozela kaka jour wana ozwi ka maquillage. Okosala ngo ata 2-3 semaines avant ton mariage. Moi j'avais une copine make-up artiste, elle m'a embarqué dans ces histoires parce qu'elle a une copine nazaki ko coacher ye na lobby kende boye sala book soko maquiller ba tout ça la book elle a vraiment elle a la main si ko comprendre ce qui azala ba maquilleur na yo zo benga ye ba marié na ye akokende ko ba maquiller bango boyete congolais boye ba makambute bande ko na ngai so tozo lo ba auto komi ko manquer bino respecter tozo ebisa bino po bo foira ka biloko na bino e foira ka izala ka très olé eza ba biloko moko ki il y a pas de finesse là dedans il y a pas de classe là dedans. Copine Nangaï, oh, comment nous avons gagné? Oh, je suis ici, je suis en train de faire d'abord l'essayage. Gabi, essayage? Tu as acheté des habits? Elle me dit non. L'essayage de maquillage. J'essaye d'abord, on parle avec, on discute, on regarde, on analyse et puis on choisit. Donc, à quoi ça, là, maquillage, on a marié, à quoi mettre poudre adéquat parce que c'est le jour extraordinaire. C'est le jour qu'il faut pour toi. C'est le jour où tu dois devenir la plus belle de toutes les filles. Donc, à quoi tango, maquillage à soirée à Betty, à ta 3 modèles. Na mutu na ya mutu wana kaka. Ba démaquiller, ba sali mususu. Ya église, à Betty, à ta 3 modèles. Ba tali, ba kangi, ba photo, ba tche. Et puis, maquillage ya soirée, ba kangi li susu. Ya église, ba kangi li susu. Basali yango 3. Na 3 wala sikoyo. Basali le pour et le contre. Ba mesurer, ba calculer. C'est comme ça que les choses se passent. Vous voulez les luxes, mais vous ne connaissez pas. Vous voulez les stars mania, mais vous ne connaissez pas les histoires des stars. Et moi, j'ai appris, je dis, ah, c'est vrai. Je dis, oui, j'ai tué l'essayage. On a pas d'essayer le maquillage de la mariée. Et à chaque fois, c'était comme ça. Même des fois, je lui ai amené des clients, ça s'est passé comme ça. À quoi que des cas du coup, a dit qu'on maquillage le jour de fête, jamais. Il faut ça là, nous essayage. Et ça lui prend 2 heures. Ça lui prend des heures de faire ça parce que maquiller, ce n'est pas blaguer. Oh, mon Florence abimé libiso, neti. Oso comprend de te, quel carnaval à Rio, à Kei Wapi, tout ça comprend de te. Robango, ma longate, ma belle vulgarité, ma belle libanda. Mais comment on ne peut pas vous conseiller? Comment on peut pas vous dire la vérité? Vous n'avez pas des amis? Donc, vos amis, amis, à ma connaisseur. Parce que, biso na baninga na biso, tolobanaka. Nga so ina moi maman net alati eloko gabite. Eh, boyete pano. Ah mais c'est quoi? J'ai dit non, c'est pas beau. Non, il fallait pas enjancer ça comme ça. Yé pa web ça Gisèle. Wana yangote. Il fallait aussi lango boy. Vous avez quel genre d'amis? Les amis dont vous avez peur d'eux, de leur dire la vérité?
Quand quelque chose n'est pas beau, il faut dire à ton ami que ce n'est pas beau. Change. Yango na soko zo kende kosomba babiloko mususu, il faut poser la demi balé. Netinga to kenda na ba mama Anita, to ke osala ba shopping na biso na ba Rourmont. Oui, to ke tozo discuter tozo zo maneti tozo meka. Eza kitoko e bongisinga. Oh bibi neti soso. Hey, to seki. Robo ya ma oyo ya kokende nango soirée. Ah, Gisèle robo kulata ngoka une fois. Ah, komize no te sala ka pantalon noir ojika blouse ya kitoko lati. Oh bibisa kaka 800 € somba ka robe ya jour olata ka moko et puis rose baboy. Soko si olati yango ba omono na internet o kanga ba photo ke ko poster na YouTube na Facebook. Batu ba moni yango. Ah, kocha mbongo ebele bo ete ba robe ba 800 ya ba 1000 boy. Kocha mbongo ebele te somba kaka moi blouse bien. Hein? Yoku to eza kaka sapatu ka somba ka sapatu na yo soko ningi ko so po sapatu ko umira. Robe ko lata ngo une fois soko so kangi na ngo photo ko lata ngo lisusu te. Ça ne sert à rien de débourser autant d'argent pour une fête qui n'est pas de tien. Biso to kenda ngala ko kende shopping nga moko te. Oh les grands shopping. Non, jamais. Nako kende nga moko te, to zakala baninga oto yebi ke yazaka na moi touche. Yazaka na moi boy. OK, ko sala shopping, OK na muninga na yo bozo discuter, bozo seka. Bomeli moi verre, bomeli moi café, ou même bo louer boke bolali na hôtel. Lobi nango boke na centre commercial soki na nini bobandi ko sala ba shopping na bino o bozo sala biloko ke oui na sombi eloko na ngai. Mais bino boza na baninga ndenge nini? Florence Bado. On l'a tara bien teint. Ozaki, tu n'étais pas une belle mariée. C'est vrai que tu t'es mariée, mais tu n'étais pas une belle mariée. 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 Je te dis, ba Congolais bazal okuta mama nanga. Ba koye biso vérité te. Congolais za muto akuiti. Congolais za muto abombe. Soki ameli bombe na ya comme koye biso za kitoko. Tu ressembles à l'oiseau qui vole au-delà de l'aigle, au-delà de ma pata. Yo poka ici azo ebiso vérité, azo ebiso lokuta. Tu n'étais pas une belle mariée. Hein? Yango pe yo pe conseiller que mobali na yo azo batu ya normal te. Congolais za muto bombe. On dirait abotama na bombe moko na mutu e bimaka penza eriboko po akosa batu. Congolais akosa ka mingi. Congolais moni muninga lati bien tozo ebise Dieu comme un oiseau qui dépasse l'aigle qui va juste au-delà de ma pata. Congolais. Congolais za lokuta. Oza lokuta Congolais tika lokuta. Botika okochaka baninga na ba erreur. Botika okocha baninga na ba erreur. Botika ka eza babe makasi. Eza babe makasi ba maquillage moko très bizarre. Et tout ça là. Ba maquillage moko très bizarre. Quand bitu règle mais moi c'est aux États-Unis kuna de ba maquillage ata na ba supermarché. Soko kei na ba shopping center. Na ba mall okokuta batu bazo maquiller batu libanda wana. Ba yebi ko maquiller mais fallait que ndeta na ba mall ba kende ko maquiller Florence. Mais maquillage na yo wana aza penza pourri, il faut pas qu'on zoyer. Il faut gagner na ekutu lelo. Soko yoki video oyo bato ba okende ko kata bakati kaka ba pesi kaka ba bi yoka makamba lobi. Gagner la ye. Ajo biloko pembe. Yo yebi ba maquillage nude te naturel. Oyo ko sala yo bien ozala, tu as une belle visage mais qui est petit. Il y a pas beaucoup d'espace. Parce que tu es comme ça, tu es en ovale. Ovale penza ya ovale ba ke ba tie biloko moko boye. Obimi titi yo bonjour à mariage na yo. Et puis bisalela moko boye. Ko filmer ba biloko moko ezanga tina. Ozala ki ata na caméraman ya bien te ba couper na ba makambu pressé kaka ya ko sala live. Soko zo sala biloko boye, il faut sala ngo ozwela ngo temps. Ero ko bimisa ba live na yo wana batu batali balobi tchenche. Neti to mona ka tchenche ya ba Nigérien. Bomala ba Nigérien to sala ka penza tchenche. Obi tchenche. Ya wamone ba Congolais ba koma ko s'inspirer na ba tradition ya batu parce que ba mariage ya ba Nigérien na ba vidéo na bango eza na ka tchenche. Tchenche. Olabi peut dire tchenche. What is going on with those people? They spend their money like that. Oh my gosh. Oh my gosh. Depuis ce temps-là, quand c'est aux autres biloko ba Nigérien. Mais par contre, babino oyo, oza wana, oh, eloko boye bungi. Congolais zala professionnel. Zala perfectionniste. Congolais. Zala, soko lingi osala kistarmania, bon, ba Congolais baza pe ba yume, pas ba Congolais oyo baza bato ba betaka ba éloge, moko zo comprendre te tu l'aigle qui dépasse l'entendement, qui passe au-delà de ma pata pour aller rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ, il rencontrait l'aigle là, c'est toi, Florence. Bako si yo mama nangai. Kongola zatina te. Kongola koko sa yo bakaboko kokanisa. Ngai, boyebi gala zaka shipi Ngana testa kabaninga.
Ngaso na lingi nazala na muninga penza na sepeli na oza la muninga na nga na moni penza ba texte mususu elekaka na ngo nazomona ye azatonga kate yalo baka makambo instructif na kobeta pe baka mususu bya na bimbeli yo kaka neti zabulu. Comme ça la bona makambi lo koyebisaka. Soko salinga remarque te kopesa nga susi na kati yo ba point. Ya kikamana biwa zo camarade mabe. Bako banda ko seka ngaso na tamboli na ye. Ah oui, ngana sala ka ba teste. Baninga na kanjo so na tanga ba kombo ayo mama net na sala e teste. Ye kuteza ba teste bo mwana. Ponga la mama net ozaka ba shipi depuis kuna. Toyeba makambo molato. Oyo ba biloko na biso ba ville wana ba ville ba kolwezi wana ezaka ba biloko oyo batunyoso bakolata. Bilo yo so bokendaka soki epa ya se amuka jimwema, o bokendaka soki na la sapa, do ba bilambaka moko bo se retwe. So tozaka linga uniforme te ya mboka. Biso toza bana bike toza makambo mabe makasi. Toko kende ko luka biloko la friperie. Po toza la unique. Po to lingi ba biloko wana ba bilamba ba bona ne wana te ba kolwezi. To lingi ngote. Biso tozo luka to sala vie na biso uniquement. Ngala mama ne toza batute. Toza ki tubana mike moko boya ba 14 ans ba 12 ans, ba 14 ans ba 14 ans 15 ans. Toko kende biso na kombo. Toke na biso na friperie po toza la unique. Toke na friperie parce que bilamba magasin wana eza bilamba moko bizarre, ba qualité moko bizarre. Tozo sepela nango te moi bilamba o mtuso ye utaki na poto peut-être. Ka bilamba magasin, tcha, toke nango wana. Toko lingate et puis curieusement to mona toko kende kuna to kutani na bilamba msusu kokani. To sombi bilamba kokani to lati ba dipondi. Po biloko kasi to sombi na magasin to biso bana mike. Tozo kende pe cité oyo batu nyonso babanga ka kokende cité. Biso siko to kenda ka cité. Na soko na zando wa munene ya cité. Tozo kende ba jeune fille toke ko luka biloko na biso ya bien. Po ba biloko magasin na tozo mona mo biloko batu nyonso ya jekaminaire bakolata biloko wana, batu nyonso bakolata ba biloko toke kula to luki ba jean, to luki ba chemisier. Oh, biso toza batu te. Toza batu te. To yeba ka makambo depuis Congo kuna to yebi ke friperie nde makambo. Oui na Congo po diversité ezate. Okutaka ba modèle moko wana batu nyonso basombeli bango ba papa la ba ke magasin baza abonné na ba magasin ba ke kuna kozo ba bilamba ya changala ezangi tina biso tozo linga biloko wana te. To préfère biso to kende na kombo. Ngai pa na biso bazai ko gangela ga mingi. Nga papa na biso bazai ko gangela ga mingi. Jo bususu ba deko na ebisi ngala lingi biloko oyo te. Biloko mabeza ya bien te papa la weye unapenda kuvoila. Gala na bida ça de l'autre côté. D'ailleurs il faut somber la biso ba ballon to banda ko pona na ndako. Papa la biso somber la biso ballon to poni na ndako. Baro ya barobe. Asa. Les amis, on vient de loin. Botika biso. To uti musika. Ngala boy bilamba magasin. Po bilamba magasin wala eza ndenge boko. Batu nyoso kolwezi bakolata bilamba wana. Kabi tete. Siko ngala sombe ba bilamba moko boy siko yo na bandako na biso. Okomeba ilamba oba yebi mutu na makolote. Nga sikoyo na kosenga yanga imbongo ezali wapi. Papa na biso yeba kingai. Papa abotanga te. Aza papa abotanga te. Mais azali ko couper na ba caprice nanga. Gabi na ba sapato ezali ti ba sapato ya directeur des écoles. Na kolata sapato yote. Yo, unapenda kuvoila? Ouais, papa na biso azali ko yebisa ngabo. Ouais, unapenda kuvoila? Ngana na zata kuna te. Na leli na lobi na kolata. Na kolata ngote. Eza ba sapatu ya professeur papa directeur anataka ba sapatu oyo ngana ke dolata ba sapatu mona papa directeur. Na kolata ngote. Papa na biso mona akopesa nga mbongo na kinchweki. Sikuwa na kosomba ifola ya kolakisa ye. Nabi na somba ki oyo. Omona ningisi kama mutu. Akuta ngana zwika elambanga moko na sombi na kati yango maboko. Na sali yango ekomi penza ekomi akutika na zotonga. Na kati yango maboko na ke ko sala ngo relukage. Na reluka ngo soka kutinga gaso na zo repasser passer ko repasser o uti na mboka na ndako na biso ngai elamba na nga na zo repasser ngo penza wa papa na biso kutinga alingisi ka mutu mutu aza mutu te siko yo Florence yo ko late na biso biloko boko ezanga tina ba congolais bazo yebisa yo tu es l'oiseau qui a dépassé les bapata alors raconter Jésus-Christ là-bas au ciel. Et il disait Jésus-Christ viens nous sauver. Et Florence descendit avec la parole. Baba bakosa ki yo zalaki marié à kitoko te. Robe na yo opona ki yango bien te pour ta morphologie. Tu es une personne avec une grosse poitrine. Il fallait faire autrement. Il y avait toute la chair de ta poitrine qui débordait de partout. C'était pas du tout beau. C'était pas bien. C'était pas bien. Tu n'étais pas une belle mariée. Non. Que ce soit ton maquillage, que ce soit ton accoutrement, que ce soit tes petits vidéos que tu as jetés vite fait, c'était pas pro.
C'était des vidéos olé olé, il y a pas pressé. Maman, fanda sui. On va dire pas aimer à sui, il fallait vendre sui, aux yeux penza basali ba arrangement ya bien, basali ba coupure ya bien, boluki bo sali moi vidéo. Bo sali moi vidéo ya bien. Mais yo ya kaka pressé. Eh loko boye bungi, basendi. Basendi, bo tshela nga bakere. Bo linga te bo loba ona zotonga batu te, tozo sala analyste, comme ça yo pe ozonga kuna te. O sala bêtise wana te. Koyeba ke oui soko ke pas make-up artiste, il faut pas amaquiller le jour de ton mariage. Déjà il faut acheter ngana zaki muninga na nga wana ya make-up artiste. Oh. Akendaka kosomba ba produit pour la marier. C'est vrai que ekosala yeke akomi na ba produit mususu, mais pour marier abima. En tout cas, ma copa, hein, ma copine, tu te reconnaîtras si tu me suis. Tu es professionnel. Ako kende penza kosomba ba produit ya carnation ya marié na ye. À côté la non, j'ai pas tinda photo non. Il faut que je fasse des essayages et tout ça, non, j'ai pas cette couleur. Aux hommes on a qu'à dépenser mbongo pour yebi que oui, c'est sa réputation qui compte. C'est sa réputation qui compte, qui professionnalisme elle en a. Wana penza, je peux tout te dire, tout te traiter mais du ce côté là, oza penza muto yebi musala na yo wana. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu te mets pas en salle. Vraiment, ils ont la moussala ya solo. Hein? Wana penza, oyebi moussala mama. Ako kende kosomba, ako tuna, neti psychologue. Oh, qu'est-ce que tu veux comme maquillage? Tu as l'idée et tout. Et patati, et patata, et kendaki, et que ake kosomba ba produit mususu ba palette mususu pour se pelisa mutu abima bien. Oh ya ba Florence malokoti so mutu ngo wapi? Soka zo yo kolaka po ba congolais ba yeba misala nyoso so disant. Congolais yeba misala nyoso mais aza perfectionniste ti. Le congolais, ils connaissent tout hein. Les congolais peuvent te faire la plomberie, ils peuvent te faire les maçonneries mais il faut ba kende suko yo koluka perfection. Le Congolais n'est pas perfectionniste. Ils connaissent. Les Congolais savent faire tout. En désordre. En désordre. Ils ont la couturière, ils ont désordre. Ils ont oh, papa, fils et Kwalanga. Je salue ta présence. Je salue la présence de papa, fils et Kwalanga. Je salue la présence de papa Raymond. Ah oui, je salue vos présences à vous tous d'ailleurs. Les Congolais, baza bizarre. Baye bako perfectionner likambute. Okuta ta ba maman basala ka traiteur. Na ba feti. Toke kaka bongo. Okuta bango ba bandi ko sala na ba feti wana. Olie ba sanda déjà biloko. Soki boza na salité, il faut que conserver biloko na température moko songolo. Okomona ba tumbi bantaba na bango ekomi malili. Olie bazo tumba, ba tia déjà moi na ba plaque chauffante wana, ba tia pour garder nini. Ba tumbi ba mapapu na bango wana. Ole okokuta bango ba tiango na mabele. Malgré ta soki baza na feti bandeko. Malgré ta soki baza na salle eza na cuisine congolais aza mutu ya désordre. Akolamba bolamba la bino bien. Kwa sezole ban mama. Bo sezola la bino kitoko. Mais boza batwa désordre et puis boyebi danger ya biloko akolia te. Parce que biloko akolia tolia kawana e kokomela biso poison. E bomi pe batuka na minute. Batu balke kuna bazui pe puru bazui dysenterie bakufi. Dikolo ya désordre na dikolo ya manque d'hygiène. Congolais asalaka okuta basi mususu vraiment ngana talaka basi mususu. Ngai ezala batu mususu na ke pa na yo na monika modèle ozolamba. Désordre nini ozanango, basalite nini modèle ozokata ba matungulu na kolia te. Na kolia nanga te. Na traité o déjà. O mona Congolais asukoli te. Asukoli munoko te. Asukoli maïté na nzoto akoti directement cuisine. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois te laver avant de passer à la cuisine. Tu dois être propre. Il faut kangelo kona mutu. Soko za la basuki ya bakabelo wana. Il faut kangelo kona mutu. Okuta mama congolaise alati tablier salité. Oui. Tablier à salité alati ka tablier. Poye balobi tablier mais tablier il faut sukolango. Il faut sukolango à chaque fois que tu as fait à manger ezaleti elamba. Okuta ba mama ba congolaise ebele bazalaka na ba essuie vaisselle te, bazalaka na ba lok te. Ba mama ba congolaise. Okuta kaka lok wana akopangisa nango sani.
Orokuta loku wana kakande akupangusa nango mesa. Mais non, il y a un problème. Il y a un problème, les gars. Il faut qu'on vous le dise. Et on vous le dit cru. Moi, je vous dis cash. Okuta chaque fois, chaque mois, maman la kotaka asombi ba essuie vaisselle. Mais na ndenge nini? Ngala silika la film moko boye. Ayaka awa, na kabeli basani. Nazaki na ba essuie vaisselle nanga depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et si kubi mena linga kango makasi eza sentimental. Sikoyo il fallait que tocha basani poe pasukate. Na yebi si ezongi selanga babiloko nanga. Oyebi ka zongi selanga te na inaye. Ti lelo, il faut que tu na tuna ye ba essuie vaisselle nanga eza wapi. Ya kala na sina sukola ngo si se détendre. Mais sentiment moko nazalaki na ba essuie vaisselle wana bandeko nanga boko yebate. Na yebi si ezongi selanga yi. Soko uti kokota sikoyo, ovandi kaka. Siko nga naza muto msala na yo, réserve de la République. Tu rentres ici, tu t'étais, tu écoutes ce qu'on dit. Si ça ne t'intéresse pas, tu décolles. Hein? Bah, essuie vaisselle, il y a salité, bah, congolaise. Chaque fois, kokota, mutu mobimba zakala, bah, essuie vaisselle, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Soko kuti yango, eza kutu komi makasi neti. Ozo yebate, komi neti libanga. Mais non. Les histoires de table, là, ça fait partie des histoires de table. Bah, nap na yo, bah, essuie vaisselle na yo, eza ba biloko, oh, bah, lok, bah, serpillère, bah, sukolo kango. Au tient, bah, serpillère, ya ndako, au tient, on a machine, au sukolo yango, tient, adoucissant, au tient, désinfectant, na kat. Bicarbonate, des grands désinfectants. Au tient, na ba serpillère na yo, na machine, et puis, aussi, sango, aux hu machine, au sukoli tambour. Pour, bah, microbe, wana, et contaminer biloko, moussousouté. Bah, essuie vaisselle. Basukola kango bien. Okoso essuie vaisselle te komi lok ya kopangusa nango mesa. C'est incroyable mais vrai. Siko okuta babiloko wana na ba fête na bango ba mariage, cuisine ezali. Babiloko nyonso ezali. Ba mesa ezali congolais ali ko tia biloko kana mabele kaka neti na kisasa. Hein? Congolais soka zola mata ba mama traiteur, ba papa traiteur bokenda kozwa. Bazaka toujours na biloko na mabele. Et moi, je me pose la question, je me dis, c'est quoi ces gens qui n'ont pas cette évolution dans la tête? C'est quoi ces gens, ils ne comprennent pas que oui, bah, table, on a déjà ce qu'ils a inox. L'inox ne garde pas les microbes. Mais yo, si ko ozu babiloko ya ba inox, ozu babiloko ya ba plastique, otie babiloko ya moto na kati. Plastique eza mabe pour la santé. Soko za muto sala oreka, okoyeba. Okoyeba biloko wana, jamais kokuta na ba oreka, babiloko ba plastique, bazo conserver biloko na kati. Jamais. Biloko mususu ko uta na babisika oyo ba fabrika kango na ba biloko na ba biloko ya plastique. Mais so que si elongwe kaka na iloko ya plastique ba tia kango toujours na iloko oyo ya inox. Et puis il faut garder température. Mais ba congolais baza na bango oyo ka traiteur ngana komi tuna soki boza penza ba traiteur ya simandaku to ya kimpiaku, soki ya kimpweku, soki ya kimpuka, on ne comprend plus vos choses. Moi, ça me dégoûte de manger dans les fêtes. Je m'imagine beaucoup de choses. Hein? Si vous avez dit que vous avez changer les allées. Tozo ebisa bino ba traiteur wana bochaka biloko na CT. Bochaka biloko na ba cantine te. Bochaka na ba biloko ba inox. Ezalaka de toute grandeur, ce qui grandeur. Ya mike ezali, ya minene ezali, ya bo ezali. Biloko kolia eza ekoza la poison ou empoisonné batu bakepe bakufi. E boko bokosaka o poison batu bakufi poison te eza biloko wana eza tellement na ba microbe. Ba bactérie mususu ezalaka makasi e kokota yo na kati ya nzoto eke ebomi yo osanzi osali pulupulu okufi. Wo bino siko ba congolais neti boye baka makambu te. O te bachela ki batu poison na feti te biloko ezalaki contaminé na ba bactérie ya makasi yo na bosali ba kombo na bango soki ba bactérie nini wana ebomaka batu. Oui, faut boye bakango. Ezaka poison te ebomaka batu na Congo hein. Oh batu bakendaki feti batu soki combien bakufi eza ba bactérie. Ba bactérie mususu ezalaka makasi nzoto na biso ezokoka ko combattre yango te ebomi yo parce que liaki basoso oyo ya bizarre basoso oyo ezaki contaminé na ba bactérie. Il faut boye bakango congolais.
Il faut boyer bakango ma casse parce que c'est pas normal. Nema, tu vas mettre le... Où tu as trouvé tes chaussettes de Kiro. Tu as trouvé tes chaussettes de Kiro? Je vais chercher pour toi. Hein? Bon, Congolais baza penza na monde na bango. Boke feti bino so bokufi. Oh bachela ki mutu moka eko chela batu poison. Te. Eza négligence ya traiteur. Tala neti babiloko neti c'est que vous faites les biffets froids. Hein? Les biffets froids. Oh bosalaka. Bandeko. Ozui, yeloko déjà neti neti ton au pêche. Bozui ton, bolongo yango na ba boîte nango, ba conservateur za déjà la kati. Boke bosangisi ba maki ezala kapeta et beba kamaka, beba kanoki, c'est des choses il faut manger vite fait là-bas. N'est-ce pas? Des choses qu'il faut manger vite fait là-bas. Bozui ba biloko bo tchetche la kati ba mayonnaise bo sangisi boche wana depuis tongo biloko wana ezongi frigote. Depuis bozo salango mama ngo kutozo salango azana bakabelo na ba manzaka. Ba manzaka milai. Azo sala boye, azo kwanya boye, ake asimbi baton ou ba pêche au ton wana, et puis azui maboko na ye, asali yango boye. Et pourtant, babiloko a cuisine ya kosala babiloko wana ezali nango. Eza na ba cuillère neti ba cuillère ya ba glace wana. Eza osali boye, o mami soko lingi ezala na esthétique, ozui babiloko a glace oyo. Ah te ba congolais boa musala eloko a glace oyo. Ozui eloko a glace, ozui nango pati wana ya ton, otie na nani? Otie nango na pêche. Eko bima propre, congolais te, ya kozwa kaka ton wana, azui lupa osoki lutu, atia nango, ebimi ba maseke, azui loboko na ye, abandi kosala nango boy. Mais tes mains, est-ce que tout le monde doit manger avec tes mains? Et puis, comme appelle un système, ya kolataka bagan, soi-disant. Bagan wana, eza pe bagan ya cuisine te. Eza bagan ya ba chirurgie, eza bagan ya ba ménage. Bandeko, botika, koboma batu, santé. Eza batu musu bayaka na ba feti na bino, baza na ba santé fragile. Baza na ba santé fragile, suffit seulement kaka virus moko ya mabe, to bactérie moko ya mabe, kotie na nzoto, mutu ake akufi likolo ya négligence na bino, likolo ya salité na bino bozalaka nango. Ba mama ya ba congolais basalaka ba traiteur ala muki kana tongo po ba yebisa pa mobali ndeko lambaka kitoko abimi traiteur kende kokota cours ya oreka kende kokota cours ya cuisine bakobanda déjà kolakisa yo le norme de l'hygiène okuta congolaise azola kisa biloko par exemple azolamba na ye na ba awa na ba YouTube azolamba na ba réseaux sociaux ayebi kozwa azokata matungulu na maboko netika koko na yaza iko kokata. Aokata matungulu boy, na maboko. Chiki. Mais non, il y a des planches pour ça. Déjà pour protéger tes mains. Oui, il y a des planches pour ça. Des planches à couper. Qui ne coûtent pas cher, hein, en bois. Il faut utiliser les planches en bois. Et puis il faut qu'on soukolango bien kitoko. N'est-ce pas? Ba congolaise boyebi nini ba finesse ité ya propreté. Boyebi angote. Il faut boyoko là. Hein? Maman Joanne aza traiteur. Namona biloko salaka. Papa Patrick peut être traiteur. D'abord la biloko basalaka. Oh, congolais. Oh, kutatala ye kuna azoko niatani, kazako kwanza bakabelo na ye wana esali mwana kati ya mutu ebimisi ye baloto bebo akabati siko ba manzaka milai e koti kuna azui ba pêche oto wana azako zo biloko na maboko. Azako zo biloko na maboko. Biloko il faut ko zo ngo na ba lutu, il faut ko zo ngo na ba louche, il faut ko zo ngo na ba biloko soki ba spatule, yazo zo na maboko. Mais c'est quoi ça comme histoire? Je salue la présence de Yaya Yamoun Moko. Maman Fifi, moi na mundele. Je salue ta présence. Il faut to yebisaka bino. Boa bato désordre bobo misaka batu yango ngana zaka motivé te bande ko ngana ke ko liaka ni buffet froid na ba fête. Et puis ba fête yango batu bayaka ka retard. Biloko pe soso azalaki na ye boye. Bobo soki muto akufi azalaka boye. Soki kaka malili ekoti na nzoto muto akauki nde ba soso na biso tala modèle betaka. Merci papa Kamite. Tala. Oh, écoutez, soso. Lipeka soso eza. Modèle pe bacheli yango ba boaki kaka na baso na bango bazo boaka ngo na ba plaque chauffante, bazo boaka ngo botika vi wana eza bien te. Eza malamu te?
Bosaka makambo sanitaire. Moi, j'ai peur de manger. Au moins, dans la zone, la biloko, na ebike, na sina tangara, moi, ils ont la danger, ma cassité. Ata e oumeli, et qu'on a moi danger, ma cassité. Hein? Bozo se demander comment est-ce que Batouba Koufi, parce que baza empoisonné par certains virus, moko, et zala makasi, nzoto, koko bundana yete. Batouba Koufi, oh, Batouba Kende qui l'a fait, Batou 60, Bakoufi, Bachel, Bango poison, te, et zabilo, konde, poison. Parce que conservation nango eza bien te, boke na ligne de froid nango te, boke na ligne de chaud nango te. Yango bo marabato. Yango bo marabato. C'est grave, hein? Très grave. Docteur Zongela Fali. Fali aza mwana mabe. Fali aza mutu mabe. Fali aza égocentrique. Fali aye toyebi ba musicien na yete. Fali yepe ba bimisa ka ye. Fali alingi ko bimisa mutu te. Fali akenda kaka au nom de Fali Poupa. 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 Et tout ça. Non, ça fait bizarre. Il y a un problème. Que même le warrior en question ne voit pas que oui, leur maître, c'est un égoïste. Leur maître, alingi ape sa baninga visibilité te. Fali. Alingi ape sa visibilité te. Au moment où on a Fali a préféré na yake ndeko yemba na Charlotte Dipanda. Fali a préféré na ye azwafi oyo mwana na biso oyo poza mwana poto, po akenda ipa Hélène. Fali a diembela kaka batu oyo baza na succès déjà. Mais bateau fali ala musa penza muto azanga succès, eza problème. Moi la moko boya zaka impoli boya na kisasa wana. Moi la moko soki babenga ke fali, soki petit fali. Moi la wana très impoli. Très impoli. Le petit là, moi je ne pense pas que fali a comme nulle part parce que déjà éducation na yeza ba impoli. Moi na wana. Normalement soki baninga ki ko évoluer moi na wana. Il fallait moi na wana ba zongi se ba rééduquer, ba zongi se na classe, ba pesa ba principe à vie. Moi la moko très impoli. Oh, ce qui petit Fali. J'aime pas sa gueule. J'ai envie de lui donner des coups. Quand je vois ses vidéos, j'ai envie de rentrer dans la télé, lui régler ses comptes. Tais-toi, 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 tais-toi. Aza très impoli. Mais Aza, moi, la moko, Aza, assis à Komi Moukol, Aza déjà majeur. Mais Aza comprend des cas que impolitesse est notoire. Impolitesse, d'ailleurs, il est qui m'a cassé. Elongine, ezolumba impolitesse. Il est trop stupide. Ndeba tobo Fali Sikoyo, Asala qui semblant qu'il y a bimisaye. Et sikoyo a Monique, ah, te, moi, nango, Aza, kakasoki ndenge nini. Akosi po batu balo bateke o mwana ngwaza impoli po déjà nga mwana wana na ko approcher yete aza mwana moko très impoli fali abandaki na ye fala décortiquer déjà que mwana o po fali aza na bana mikolo neti mwana wana bakela ya baza neti ba age mwana wana donc fali akokaki kobota mwana wana fala comprendre que mwana aza na besoin d'éducation de base. Ce petit là il est mal élevé, très impoli, il me supporte mais fali asali semblant que na memi fallait même ana mema qui est aza impoli aza na éducation te bino est-ce que bino ba congolais bomona kama makambo aza mwana moko aza très impoli po finga kate oh ko finga neti nga na finga na za impoli te na finga ka pona aza na kanda ya mboka petit wana aza na ye na éducation de base te. Il m'énerve et puis ce qui est quand même bizarre, il a plus de 18 ans, il veut pas changer en fait, il veut pas comprendre que oui babilo kwa sala keza babilo kwa bazoba. Oui, il n'a pas d'éducation. Petit Fali aza na éducation à mon côté. Bon, matabo kita, vous n'allez pas me dire que oui, petit Fali wana azan éducation. Azan éducation te. Peut-être il a grandi dans la rue, c'est normal. Mais ermo comme toi botama na balabala, alandaka imagination ya bien. Tu vois sa façon de parler? Est-ce que mutoko supporter amemaye ata bisika? Tu vois sa façon comment il se comporte? Est-ce que mutu normal comme ma petit Fali wana bake ko liane na restaurant? Ou bien bake na ye la bisika ya batu ya normaux? Ou bake na ye ata pa ya obiang? Non, jamais. Parce qu'il n'a pas d'éducation, il est mal élevé. Il est mal élevé, c'est pas de sa faute peut-être parce qu'il n'a pas des parents logiques ou je ne sais pas, je connais pas son histoire, mais Aza petit moko impoli. Impoli li ko ba po ba congolais ba mona ko finga ndeza grave, ko bomeza la gravité na ba congolais. Tinga ma kele so na sa ba vidéo na ngaba opesa ngaba ba nini. Be o kasi ngalo ba pa, mosi mo na koti makambo na ba musicien pam pam bo ba pauvre lo. Mosi bo yo na kotango na o lo bango pasi na o bango na tina. Bosi boyo kaka na yeko koloba makambo na bino ba musicien bino pam pam bo ba égoïste oyo ba musicien moko non patriote
Ba musicien moko non nationaliste. Ba musicien il fallait Gims. Bon mani Gims modèle à Betty. Gims va payer passeport. A Betty penza qui ambassadeur à solo. Pas fali toyeba ye ambassadeur. Wara son toyeba bango ba ambassadeur. Toyeba bango ba ambassadeur. Baloba nini pona Congo. Gims mutoye ko révolutionner makambo Betty penza Kagame fara. Si ko fali akutana na Kagame na mesa a bomber. Mais est-ce que soki yo bomber? Mutoye ba pourquoi bomber? Est-ce éducation ba Congo mona mobali na mwasi baswani. N'est-ce pas? Mobali na mwasi baswani. Mobali na mwasi baswani. Moi c'est zo boudé. Mobali pa yebi nete. Si ko sala ngolo uzala mbali ya mundele. Ko yeba kuta ko sezozoka ozoka mutu pasi fati ko lala. Ozala mbali ya mundele siko yo zo boudé. Kanisa ifati ka yo o lala. Il faut atika yo o lala pozo yo ka mutu pasi yango zo lobate. Siko bango bazala ka bongo. Je salue la présence de Maman Nick. Je salue ta présence. Il faut là. Mobali ya bundele soko zo boudé, omemi ba comportement ya maman na bino ya Congo, erazaka na bakanda na papa na bino zo boudé. Mobali ya bundele ba, elle se sent pas bien, elle s'est réveillée du mauvais pied. Yoka siko ko bina kanda. Mobali mobimba, ata soki na boudé, azo tunate, habité atiki yo po mutu soka za bien te, il faut ko tikaye à reprendre ba esprit. Congolais toza mal formé. Il faut boyer bago. Il faut boyer ba ke peda éducation la biso ezaka bien te. Muto beti yo boye, obeti la dada. Bosila ni wana boleki. Yo ce qu'on va dire aux boudé. Ba tout je sais pas. Je veux pas. Muto bi non aujourd'hui. Ma femme s'est réveillée du mauvais pied. Sikoyo yo ko bisiko kanisi bakoya ko langage wala eza langage ya babizengi. Eza langage ya babizengi yango ba congolais bele bazala langage wana. O budenga nga kutusa o budenga etalinga te. Ngala kipaka te soko zo budenga etalinga te. Soki na lobi te etalinga te. Oui etalinga te. Po lobi lo eloko te soko ngala tulo nini. Soko ye ko tuna ngai to discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Langage ya babizengicien. Genre soigner na mobali ou bien oyoki makamoko mobali na salaki okamati sikoyo n'est-ce pas okamati sikoyo au boudé akolobola mukaki du mauvais pied non c'est aussi elle est pas bien on dirait elle a des hormones voilà ce qu'on mona qui peut ba règle ozala ba hormones ma femme quand elle a ses règles elle est très fâchée et ce qui bon fala excusez-moi. Kalate la mokende nanga. Ayaka kaka alakisi. Fali wana makambo batiki. Moi la moko azaki mwana muke. C'était un petit Fali azwa ki épée. Un petit garçon qui avait des cheveux colorés comme ça. Fali azui balobi mwana ngo akendaki kosala ba vidéo ni nazo yemba bandembo na ye ba repéra ki aimé na loi congolaise azaki moins de 18 ans moyen à percer ezate. Mais moi, là, il fallait bâtir une école. Bala qui sait musique. Ba encadrer comme ça, razo kola, bazo exploiter loko wana. Musicien il a ça, il fallait yaki na mwana ngo asakali on dirait ibaka ba chance abana. On dirait ibaka ba chance abana. Ezande mwana ngo, ezande petit Fali. On dirait basakala la ba chance abana batu, on dirait basaka bandoki, neti toyoka ka bandoki na bango bazoka ba chance abatu, ayeka wala asali sambla et puis après allez, akosi ki akolakisa ye, akosi ki akoencadrer ye, adodi ye ba lupemba, akena ngwa bakisi pa na ye, atiki muto telengani. Poza batu mabe ba congolais. Na ba Fali na bino baza batu mabe. Bomoni sko Gims. Gims oyebi akomi ka mitelengano mwana wana azaka bilobela azalaka na ba bêtise ozomona solo ba biloko moko mpo ba congolais bino makambo ba bêtise c'est pesaka bino yango bozomona kaza poli mais mwana wana azana impolitesse notoire il n'a pas d'éducation c'est pas de sa faute il n'a pas d'éducation de base congolais boseka makambo kosekate moi il me fait pitié et il m'énerve je le déteste parce qu'azo comprendre atate que adiembela ta muke azo comprendre te
que oui, il faut amener ça là, parce que les Congolais, les parents, les sala bana na bango psychologique ité. Ba sala ka ko sala ka boyi. Yango na bozo mona faité na kati ya mwana wana. Ezaki mwana moko il fallait qu'on encadrer ye ko zongi na école, ko zongi na école, ko na kise vraie musique ici koyo, l'état bozo préparer ye pour tala na ye ekufate. Mais mwana wana koma bilobela comme ko sala ba djelelo, azolo baba biloko il m'énerve. Même quand il dit pas mauvais, il m'énerve déjà, sa gueule m'énerve. Ça m'énerve comme vous n'avez pas idée. Il m'énerve grave comme vous n'avez pas idée. Le pauvre. Mais il m'énerve quand même. Gims, ma si kaka awa Gims. Ma si quoi? Ma si passeport diplomatique. Bon, mon modèle a sali diplomatie na ye. A Betty Kagame dada. Mais fallait à la mesa, bah éviter bangona Kagame, aza ko boudé Kagame. Tu as fini? Maintenant tu mets. Attends, je vais chercher les chaussettes tantôt, on va aller. Ils sont trop qui est dissipé. Hein? Fallait c'est quoi vendre na mesa na Kagame bazo déjeuner. Il pouvait engager une conversation. Il pouvait engager une conversation à lobby. Non, en tout cas, ce qui se passe, il faut retrouver solution. Nous, on en a marre en tant qu'ambassadeur. Parce que Bakutara qui n'a lieu, mon kobo et songolo, ils peuvent engager des discussions. Puis surtout engager à la discussion n'engeni. Eh, si ndema kamunazolo bati. Bayiba ye lupemba mwana wana. Soke za o wana. Bayiba ye lupemba pa fali pupa. Ayiba mwana batu lupemba yi anongole loko awa na mutu akenango. Atiki mwana komi kipelekese. Akende kosala dialo lokoto yo. Akende koloba buzo baba biloko moko mwana na lobaka. On dira melaka bangi. Nga na yebite makambo esepilisa kabino. Nga epesa kanga kanda kosakana te. Et je ne savais pas si c'était le même petit là. Si c'est le même petit, je suis attristé. Vraiment, je suis attristé. Hein? Gims Tomoni Eka Bapesi ambassadeur awa Bapesi ambassadeur. Depuis to ebaka ambassadeur de la haine oyo Werason Asalanine. Ambassadeur de la paix. Asalanine et l'autre côté. Gims to sentir hein? Même pas un an qui est ambassadeur to sentir Gims dada juba mati au créneau. Siko ba fali nyoso makomi ko yako diembe na kuna oto ko yemba na Rwanda te. Kofi awa narga kibiso ote ko yemba na Rwanda te. Kofi oyo ya papa mukolo. Toyoka kiye awa papa bibikum papa da yebite komoni na kopesa ye. Mopa o na bino soki mopa o mokonzi. Akende ki koyemba défier biso na Rwanda. Nema, tu veux manger quelque chose? C'est ça, regarde. Excusez-moi les amis hein. On se na moni batu ba fongo la frigo boyo. Na vite ce qu'il y a. Tu es sûr que tu vas pas manger après? Tu vas pas manger après? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ferme le frigo. Hein? Gims aningisi parce que aza quand même na mwa bomoto. Ayebi ke mboka wane pesi elo côté. Aye na France ayebi pasi. Oui, il faut koyeba ngo. Azape na mbongo na ye. Ba kofi wala depuis ba yemba banzembo. Bazo kuzwa kutu ki patriote te. Bazo comprendre kutu te ke batu bakufra. Kofi olomide un petit manipulateur. Ce ka moni kaka ke azana intérêt moko boy. Aye. Azo ka sa batu bazoba. Yango le foko cha misapi na ba pasteur. Yango foko cha ba musicien wala pe lisusu misapi ba pasteur ne siko photo telema parce que ba pasteur ba komi ko exagérer. Na modèle ba fingi biso. Na modèle ba négliger biso ba lobi ke oui ba bibembela biso Kagame azana raison ko boma ba congolais Kagame azana raison ya ko yiba ma marchandise ya ba congolais Kagame azana raison ya ko zwa comment on appelle ça intégrité ya ba congolais il faut qu'on y atabango ba batuana bazatina te fali aza mutema mabeba warrior il faut bon fungola matoi fali azati na te dépend valait que fali aza est-ce qu'aza la porte-parole azana été azana styliste azana été azana conseiller en image azana été azana elo côté parce que fali bon peut-être il n'en a pas le moyen hein? Bon moi la penda mutu ya orgueil yango la bomona ka fali asa ka ba publicité ya ba punda ba futa ka mbongo te ba yebi ekutu te pa Ralph Lauren yebi yete akenda ka kutu ko sala ba publicité ka ba ye asepeli kaka ake ko participer à la Fashion Week parce que azana mutu na ye ya mabe azap muto aprenaka bien te et puis alingi ko kanisa ke ya yebi fali eloko te fali joue au Kimusendi
va basendi quand les aka batu moko bo bazwaka te so baso besa pas tout bien balie musunye pa na bango aye atie mafuta kotoyo atie leo tulikuli ya nkuku kwetu lelo tolia kisoso e pa na biso lelo tolia kisoso atie mafuta awa o balie ki musuni nde bafali wana bafali. Marie Congo, je salue ta présence. Bafali wana eza batu oyo akanisaka te siko azoyeba te kutu akoma bisika wana akomi mema pe akomi mutu malonga. Fallait à préférer qu'à inviter la nini à Balmain comme tout le monde, n'est-ce pas, comme tout le monde. À se peli que oui aye wana sali ba nini ba nini ba makele les angatina. Combien tu as gagné en allant là-bas? Combien tu as gagné? Rien de rien. Donc, fallait à mouté mamabe, fallait à esclavagiste, fallait poupa. Je salue la présence de Ruth Lompard. N'est-ce pas? Fallait à la mouté mamabe pour toyebi musicien na yete, toyebi ba to drummer na yete, toyeba kutu ba drummer ya ba quartier latin, toyebi kutu ba tunyoso ya zaiko, toyebi ba tunyoso tu wana, toyebi ba to nyoka longo, toyebi ba malashe, ba tikala na ba poto, toyebi ba adamo, toyebi ba to ebele ya kosakala te, toyebi bango. Bato orchestre, malgré toi, que oui, chef na bango kingani, mais je pense que tu n'auras pas le temps de manger, tu viens manger au retour. Viens, je vais te donner les coups, hein, parce qu'on doit partir maintenant. On doit partir dans 5 minutes. Nehema, mets les chaussures. Net babilo qu'on a chauffé, on a bois kango. Attends, je vais te donner les coups et du lait, hein. Comme ça. Tu veux le rouge, le blanc ou le noir? Ah, ben, voilà, ils ont pour profiter, gars. C'est qui? Attends. Ça, tu vas manger là-bas. Je vais te faire une bouteille d'eau. Hein? Oh, fallait on a besoin de sabilo. Hasard normalité, hasard égoïste, hasard mutumabe. Il faut bon dire, bah Congolais bah dit oh pas baza bah warrior, il faut pas koloba. Non, c'est un problème de vouloir être le seul riche. C'est un problème. Cause à la riche yomoko, c'est un problème. Fali aza riche yemoko, alingi ame mabatu yemoko, a cause batu yemoko, mais non, c'est ça qui est égoïste. Aza égoïste. Tu as mis tes bottes. Mets tes bottes parce qu'il fait froid. Vite. Tu as mis ton manteau, fais vite. Et tes gants, parce qu'il fait froid là-bas. C'est comme les Congolais sont besoin de vérité. Oh, et comme jalousie. Et ça, jalousie. Hein? Et ça, jalousie. Et ça, jalousie. Et ça, koloba vérité. Fali aza bien te. Aza mukangi batu, akangi batu en otage, toyebi bangote, batu ango bazape bazo bangaye, parce que bazape na musala te, akosala, et tout ça là. Toyebi batu orchestre, Dieu so bafali, Dieu so toyeba bango quelque part. Pourquoi il y a qui kobinisa ba musicien na été? Pourquoi les gens qui sa bango chance te pe bango pe ba se chlore net ka ya se chlora ke pa we ya nani? Ba fali wana baza ba ange déchu. Baza ko sala oui, fali aza ange déchu, a outé pa nzambe na ye mo pao. Mais azo s'épanouir parce que ba pesa ka visibilité. Hein? Oui, il ne veut pas partager sa gloire avec ses musiciens. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il voulait toujours Fali Ipupa. Comment il y a orchestre Fali Ipupa Zalranine? Toye bien ngote? Comment orchestre Fali Ipupa Zanine? Toye bien ngote? Kaka Fali Ipupa lui-même. Fali Ipupa Brazzaville. Fali Ipupa. Ba mususu ba Fali Ipupa bazo kendekuna l'orchestre quartier latin. Na mo pa o bakei. Ozaiko langa avec leur président Nyoka Longo bakei. Ata ba Franco babimisa batu. Ba Franco babimisa ba Madilu, ba Franco babimisa ba papa o mususu oyo ba papa Lutumba, ba papa Lutumba yemba. Asa ko yemba rarement, mais azaka na ye nani guitariste.
azobeta na ye moi soliste moko azobeta na ye lindanda na ye kuna, n'est-ce pas? Pourquoi fallait aza mutema mabe? Bino ba warrior boko do yebisa chef na bino warrior ke to che misapi. To yebisi vérité. O bato baloba aza na kisi alongo akuna. Alongo akuna ba papa oyo ba papa makoko tala makambo ya makoko. Bango pe bayebani karati. Bayebana ki pona nini? Bayebana ki parce que papa luambo fungola bango maboko. Bazai ko travailler bango nyonso. Ba machaka do totolo baka ba machaka do. Bango nyonso ba papa wemba oyo. Abimisa ba nouvelle écrite, abimisa ka ba papa nini. Comment? Tu as fini? Mais tu dois mettre aussi ton manteau. Tiens. Mais ton visage, il n'est pas propre, hein, ma chérie. Attends, on va d'abord faire le visage. Tiens. Hein? Tu fais le visage d'abord, et puis on y va ici, tout de suite. Hein? Dans 2 minutes, on est parti. Non, non, tu vas manger les spaghettis après, quand tu reviendras. On n'a pas le temps. Prends les biscuits, je te donne les biscuits. Non, 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 Néma, ça va faire passer beaucoup de temps. Tu n'es pas obligé. Tiens, je t'ai mis les cookies ici à la baie. Et je t'ai mis ta bouteille d'eau. Attends, je te donne un petit sac. Oh, tu l'as chéri, kade malinga kolia trop. Hein? Ah. Papa Wemba Zalaki wana salaki asali ba musique ebele. Asali ba orchestre ebele, asali nouvelle écrite, asali yaye wana ya kanatoye biso ki viva là, asali ba makambo ebele, abimisa bato ebele na ba fille ebele papa Wemba Zalako bimisa bango malgré que zaka pedia moi perversion ezalaki na kati. Hein? Moi perversion moko bo ezalaki na kati kuna. Mais ozomona ba musicien papa Wemba bimisa, bazaki pe koyemba banzembo na bango. Tozomona bango bazobina, bazobimisa bango, bazoyeba na pe, hein? Fali kaka ye moko ayebali kaka fali ye moko abina. Est-ce que fali kaka ye moko na Congo kuna yebi konyu kutaluke tu bongo? O mona soka tie bango wana ezaka kaka générique. Donc bino moko kangi bino bilongi, alatisi bino ndenge moko bo bima kaka neti kaka batu moko ndenge wana. Non, il faut que lo bala ba fali wana bazami tema mabe. Fali aza bien te, il faut que lo bana ye. C'est pas quelqu'un de bien. OK, si tu pleures, tu restes ici, tu restes manger. Tu restes manger ici. Yo kanga pe na sali ba vidéo. Nani. Non, il faut dire la vérité. Hein? Ah, bébé si baninga bilongi, kaka ya bimaka bien, kaka ya bimaka ke yende muto abinaka. Mais batu nyoso babinaka kuna na Congo, mibali nyoso ba Congolais ba koma ba papa ba vient luketu. Baza ko nyukuta luketu comme il se doit. Hein? Est-ce que zaka ye moko muto anyukuta luketu? Ba mibali nyoso ba Congolais ba koma ba bololé ba koma ko nyukuta luketu. Jamais totika ko mona ba papa la biso bazobi. Fali wala muto bébé si pe ba garçon ebelé ba Congolais. Ba jeune génération ba âge na biso ba koma ba vie luketu likolo ya fali pupa fali wala pe aza de vergondeur de mœurs fali ba vie luketu moko bozo mona bango ba papa ki ndobika baza ko bina neti bato maboma ola ba kende kozwa minduki ba loba makambo ya politique okomana mobali azo sala concurrence na basi ko bina makambo eza de monde en envers na tiki bino na kei ko tika mwana na ngai na bisika azoki au revoir au revoir bandeko la kei na ngai c'est pas pour incroyable. Bateau et batouté. Au revoir.